Bandeko napesi bino mbote mingi bino mutu bandi kolanda ngai na moma oyo. Soki naye koleka sikoyo eza pona prevenir bana nzambe na ba bruit to ba murmure o ezoleka na Kinshasa concernant la mort de démon oyo bobengi mama Olangi pe balobi azali ressuscité. Namoni bandeko nanga batu nde baza kosepela, ba aveugle nde baza kosepela. Balobi mama Olangi aza ressuscité, akufaki, mais sikoyo ça va tout ça. Bandeko nangai soki yo yebi liloba te, soki yo yebi parole te, ndeko ekozana yo pasi mingi parce que babanda toujours kosakana na yo. Bible lobi nini na 2 Corinthiens 11 14 à 15. Il faut que gango. Bible lobi Satan se déguise en ange de lumière. Et ce n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi, ses ministres aussi, se déguisent en chrétiens. Bandeko mikolo ya mama Olangi ekomi ya kotanga. Basepelaka na liwa ya mutute. Mais soki yo za sataniste, okoko signer contrat na yo. Oye pona kobebisa bana nzambe. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Tomoni mama Olangi abanda kosalisa batu ba jeune ya 21 jours. Et batu boni bakufi bandeko na ngai. Boni bakufi. Bandeko bino tozolanda ngai. Jeune ya 21 jours à sec na Bible ezate. Jeune ya 15 jours à sec na Bible ezate. Jeune ya 7 jours à sec na Bible ezate. Jeune ya 4 jours à sec na Bible ezate. Ba o ba yebinga mundiminanga moko tenga na loba na ye asala jeune ya 4 jours à sec. Jeune ya sec esuka na 3 jours. Na yebi ba verset nyonso na Bible o ezo parler na jeune ya Ancien Testament ti na Nouveau Testament. Donc ndeko nanga soki yo mosali na nzambe na yo apesa yo ba verset biblique pona kosala ba jeune ya plus de 4 jours à sec. Benganga boza numéro nanga na internet. Nazali na 06 51 03 92 89. Benganga opesa nga verset wana oyo eza koloba na yo osala jeune ya 4 jours à sec, c'est-à-dire sans kolia, sans komela mai. Ba jeune wana eza biblique te. Ce sont des jeunes sataniques. Etindi batu bakufa na bandenge belé. Alors lukola panabiso l'état a existé kate batika les démons kalanga asala tanabi kalanga alors que nazolobilaka nani mama Olangi. Mais na kalanga na Olangi na Sharufa différence za nangote. Donc soki kombona bimina munoko nanga musali na nzambe c'est pareil bango nyonso na c'est les andenge moko. Alors bandeko nangai yo mwana nzambe luka oyeba parole. Soko oyebi parole te babandako kosaka yo neti zoba. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Soko yebi parole te ndeko nangai bandako kosaka yo. C'est pour cela que je dis même à mes disciples que bozalaka ba fanatique nangate. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Cause la fanatique, il y a dénomination église. Kinga na sambla na Armeli Sali. Kinga na sambla na Kimbangiste. Kinga na sambla na Bundu da Congo. Kinga na sambla nyonso wana ezangoblo moko ezangatina. Zala fanatique à parole de Dieu. Ba disciple balandaka bansenyema pananga ba yebi parole. Yoko yato kosa yo sala jeune tete parce que tant on a zolo banaye nazo l'accès verset biblique.
Il faut que les versets bibliques parlent. Bagoti la bino pakate kuna. Oh boya boye. Eza mikola miracle. Na Bible eza place ni. Na Bible eza place ni. Boya awa miracle délivrance. Na Bible eza place nini. Likambo nyonso ndeko nanga fuba mimila yo verset biblique. Kolingaka te ozalaka un aveugle spirituel. Emalamte. Ndeko nangai yeba liloba. Soko moni mosali na nzambe ya nouvelle alliance. Cela veut dire que oyo azosala na kombo ya Jésus-Christ. Soko moni aza riche. Bilamba kitoko, ndako kitoko, ba voiture kitoko. Aza ya nzambe te. Sata koti kilota wana te. Sata koti kilota wana te. Na lobi te ke naza contre bango te na lobi na yo ke sata akoti kilota wana te. Parce que mokili oyo Satan mutoza ko rodele nyonso. Akoti kilota wana te ndeko na ngai. Nalobaka toujours que le combat est spirituel. Le combat est invisible et éternel. Cela veut dire que ton ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. Et combat on attend qu'on a côté à Jésus-Christ, qu'on a yo timbre le kufa. Bakotika jamais. Bongo yo mosala nzambe tango zo délivrer mutu milimo wana e ko yako attaquer yo na bandenge nyonso. Okuma mutambongo ndenge ni. Na Bible ko banda na Jésus moko tina basali na ye nana zaki riche. Tozalaki na Joseph d'Arimathée azalaki disciple, azalaki riche, azalaki éliminé. Jésus a gardé qui était, azalaki éliminé. Donc oyo batikalaki mutombo malaki te. Na lobi te que tozala ba pauvre, mais tozala na moyen. Mutu so atali aibi o musala nzambe. Combien de bateaux bazo tia bango maboko bazo koyaka après quelques jours ça ne va pas ayo monanga. Combien de bateaux bazo kende pa ya bateau na bino wana oyo boye oyo walesa o kingadi o boye après ayo monanga yi. Oh papa ngai na bakwesa nga cette fois. Oh nga bakwesa mais dit on ne programme pas le Saint-Esprit. Bakoyi biso ba bino mbala boni. OK na place moko bazo loboko akoyi loboko akoyi. Et comme il m'a libéré, ils ont les sous sur Nzambe te. Bako yeb sabino mbala boni. On ne programme pas le Saint-Esprit. Ah. Un aventurier moko boazu dit ni veste naye et tondi na ba démon aye ko bamba ona nzoto yo kwei. Lobi kuna yo bengise na ndako no zumbongo pesiye. Lobi kuna boye passe zongi lisusu ndeko na ngai. Pona ni bako saka na yo ndengwana. Ngana senga na bandimi nanga toujours baye ba parole et lokwa liboso d'ailleurs na uti ko enseigner mikolo oyo qu'est-ce que la parole de Dieu et je combien de temps na faire comprendre le makamo ebele na qu'est-ce que la parole de Dieu faut qu'on luka ko yeba parole soko yebi parole esili bitumbe aussi la te mais soko yebi parole ça va tala batuneti soko moni na même na internet na ba YouTube soko moni mutazolo ba makoma nzambe Bazako landaye 35 000 personnes, 40 000 vies, eza ya nzambe te. Boko yoko ndenge nini? Mutu ayeko loba makama nzambe, parce que makama nzambe eza kombati. Po mona mutu asala 2000 vies na makama nzambe, eza difficile. Mais talaka mutu solo makama kindoki. Oka 50 000 vies. Soki mutu tandi ba kalanga, ba demoni ba kalanga, ba sharufa. Parce que bene na kotanga ba komona bangote. Soki mikolo wana ba yebi lisusu te, ausani azui aye abanu ba makama kindoki. Tant yo mona makama kindoki, tala ba vie. Mais comment peuple congolais ko zabuso ba boy? Vraiment. So ba tilo parole on go tala bangote. Mais so ba makama kindoki, tala donc mutu nyonso soka lingi kaka akosa. Batu ba ye baye. Asala ba vie. Aye kana makama kindoki. Tout ce monde a belé na Bruxelles, ba Guy Christ, ba ifonge, ba nani. Sont des satanistes. Comment de ko yo ko zala ke mutu wana ye moko lobike na wuti kuna na monde ténèbres na sataniste. Aye ko kosa yo ke nzambe asalaki ke ngana leka kuna pona ko expliquer bato. Mais comment ba koso minoti bazo bati na niveau wana? Nyonso zana kati ya Bible. Nzambe azwa ye atinda yake no leka kuna alia batu o est interdit na Bible bongo aiko servi mais dis donc. Ndeko za mawa. Tala servante o yaza na Bible avec un esprit de python, esprit de divination. Pona nini Paul a pas melaki. Paul a lubi eza malamu te ya ko yoka même témoignage ya démon. Parce que il n'est pas dans la vérité.
Leur père, c'est le père du mensonge. C'est tout à fait normal que Moussali na yepe azala toujours dans le kuta. Alors, yo vraiment, on va dire, tawana yo kaka, mutu a utaka kulia batu na mode ténèbres, aye kokosa yo ke, basenganga 48 personnes, na boyaka. Mais comment pourquoi ça on est zoba? Satan a kosenga yo 48 personnes te, soki na nous, ole déjà ba 2 ba 3 te. Ako le kamarama okuna te. Mais tant que ba lo yo se pedi. Mais comment Moussamo ananzambe ko zatina ba niveau wana? Ok, ne pas ya Tony Silas. Tala bato ebele. Ok, ne pas walesa tala bato we. Walesa pa mutakoya pa na tuni uti ba walesa. Li teni ate yo. Oh li obezate. Li obezate kasini aucun miracle. Boni miracle trop. Boni miracle trop. Oui, c'est vrai miracle les bibliques. Mais na niveau anate. Bana nzambe. Botika kulandaka ba aventurier. Botika kulandaka batu oyo basimba bakisi. Parce que belé ba okanjo parce que belé na mona ba onko na bime mawa mingi basali na nzambe oyo bazana ndinga solo bandimi baza muke ba oyo ba uti ko lia batu bandimi belé bazo longola ka bino ba inane ba 6 mois ba 2 ans oyo yo linga ko vivre na mukili sata tindiye abandi ko longola yo ndambo ya mikolo na yo ya ko vivre yo bandi ko landa ye. Ndeko, pona nini yo kino kolanda mutu oyo auti kolia batu. Obani kolanda ye po ya kosi yoke nzambe mutatinda inga kuna pona kilo yeba ba vérité. Ah. Ovandi no pe internet so landaka témoignage ya ndoki. Naliaka 1000 personnes, naliaka 700 personnes, naliaka boye. Lobi bobengi apôtre. Mais oyo wana ya zoloba eza témoignage. Eza confession te eza repentance te. Mikolo na kobenga bango tuna otanga bakomi na bango nyoso na zotanga ya mikemike na otanga bakomi na bango nyoso baya basala repentance baloba bana oyo bango bapesa na kindoki bapesa bango mayele wana lelo oyo basuka wapi parce que bango bazoloba ke baza sukuna te mais bana oyo bango babebisa baza siko wapi ndeko na ngai soki yo olandaka mateya ya mutu oyo auta na milimo ya mbindo azongi soki mutu auti kuna aye il faut afanda na bato prêcher ye parce que biso tozana ba péché de condamnation te ye azana ba péché de condamnation mutu wana ye aliaki oyo ye aliaki bakosamba na ye Bible lobi après la mort il y a le jugement kokasate ke yo te ko lia 1000 personnes 500 personnes oye olobi on abiki te. Après liwana yo okuno samba jishime zela yo bato yo liaki wana oko samba ndeko na ngai doko sala lufundo sala kate ona utaki boye ona basenga inga boye ona liaki mbongo satana okoleka na jugement nzamba ko pardonner yo mais okoleka. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Botanga la Bible bien. Miséricorde nzambe elongola la punition te. Punition zali ndeko na ngai. Donc ndeko yo mutozo landa ngai. Tangu yo olia na yo mutute. Makila na maboko na yo ya ko sacrifier mutoza ezate ndeko sepelaka. Ba oyo wana bazo ya na ba video na ba YouTube, baza na ba vie ba 22000, ba 25000, ba 40000, ba 100000, makamba bandoki. Suka na bango ndeko ozala malamu te. Bomona basuka mama online nde bakomi. Botala ga bilongi makalanga nde bakoma. Botala ba sharufa de nde bakoma. Ndeko bo considérer makamu nyonso oyo ezoleka na kisasa te concernant mama Olangi. Nga ataki musala nzambe nazo yebisa bino ke mikolo mama Olangi ekomi ya kotanga. Azaso musikate il faut akende ko servir sata siko kuna. A servir ye awa mais faut que nous rejoindre mbai na ye a servir ye kuna. Ndeko na ngai soki ozana kindoki te, oza sataniste te, tambola ka tête haute, ozana ba péché de condamnation te. Soko sali péché, okoke na confession na repentance, ndeko nzambe akopambola yo. Mais oyo auta kuna. Okoya, nzambe pardonne yo. Mena liwa na yo foko no samba. Kobosa na kango te. Oko inanga pa na lobi vérité, mais sa vérité. Okoke ndeko samba na mutu oyo yo liaki. Voilà. Alors bandeko nzambe apambola bino eloko na lobi na bino ya mutuya linga koyeba parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole c'est le Dieu lui-même. C'est tout. Kokene no musikate. Alors siko yeba na kati ya liloba balobi nini? Olo kende ko vandaka otalaka mutu oyo auta ko lia batu aza ko kosa yo ale yo siko bane ko considérer
ndeko na ngai ozo commettre péché de participation yeba yango ko ke lifelo tije lifelo zalia lifelo existaka. Toute délivrance commence par la confession de péché et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à subir des conséquences. Délivrance nyonso eza na confession de péché. Délivrance eza na imposition le côté. Eza neti batu boko bala na bazu alliance ano batio na loboko. Alliance ya mariage eza annoté eza le sang. Alliance ya mariage eza annoté eza le sang. Anno c'est diabolique. Nzamba pambola bino, parce que kimia.